Bonjour à tous, bienvenue sur Tolobi la vie dans un nouveau numéro de Katoya Katoyib Sarabino na émission na biso ya biso baoyo. On continue toujours comme je vous avais dit dans la précédente émission qui est vraiment bon bana komo na ngai mingi na invité na bino na benga confrère na ngai Kinal. Je pense que Lelo na yambi poto meka ko sala ba analyse ya ko solo là un peu ce qui se passe dans la communauté na biso, surtout dans le monde de la comédien, dans le monde de la musique. On parle un peu de tout. La fois passée, on a parlé de sa vie. Azanani autaki wapi akoma epoto ndenge nini akota na monde ya média ndenge nini. Et aujourd'hui tous partager en fait ezate ke nazo yambaye, mais vraiment on est en train de partager ba idée ko pesa un peu ko sala ba analyse ko yeba to meka ko pesa na moi idée ko solo la qu'est-ce qui se passe na milieu na biso tozo mona ndenge nini marabango ezoleka ndenge nini to luka to yeba est-ce que eza bien ou eza bien te to meka pe quand même ko pesa conseil ko yeba s'il faut to tambola ndenge nini e bandeko mususu ba landara biso ba obatikali o tamsupe baza dans le noir bazo vivre même situation oyo bandeko baza nango. Quelles sont les procédures au ba ko sala ba ko procéder ndenge nini pour na ko éviter ba drame ou bien ba conséquences au bandé comme ça va vivre en. Alors pour l'instant donc musikate nazo ya mbila bino ndeko na biso Kinal. Bonjour Kinal. Oui, bonjour. Bonjour. Boni. Oui, ça va. Toujours élégant. Toujours beau. Toujours on est là. En tout cas. On est là, toujours on est là. Merci à toi aussi. Vraiment. Voilà. Na sepeli makasi la fois passée to sola ki mingi na yambaki na zara toujours na secondaire na lobaki so na yambi yo vraiment eza sengo mingi parce que na mona o dégager kana kati na yo vraiment c'est quelque chose qui est un peu qui est vraiment utile au ekoki côté ya bandeko et puis ekoki ko sauver am moko na bandeko ba hôtel biso parce que ndenge to zala botote ya kapé hein eza na prédication to prêcher prédication voilà ngo ana boni papa en tout cas santé ça va. En tout cas, ça va vraiment. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Kinal. Les lotos y est kolobila. Moi, nous tout ça, moi 2-3 points de retour meka kolobila ngo. Nenga to bandana un peu la situation tout est collé quand on a biso de Londres. Tout le monde qui de Londres abimaki, asala qui émission na ye, na kati émission wana bo batuna qui est boni madame, ameka ko répondre répondra qui et après madame abimi na sima, na habité son obenga ex madame parce que pour l'instant bon ba sala nam divorcité, azana madame na ye moi je pense. Azana madame na ye jusqu'à preuve contraire na l'état azana madame na ye. Il est pas abimi à réagir na a réagi ça qui est tout et tout. Alors yebisangai, comment est-ce que tu trouves déjà na nous meka retourna est-ce que kokende ko bala na Afrique nengo zaboué na poser to tient moi parenthèse ninge yo zaboué mama limbisanga na eza exemple ezate ke na lobby eza ndengwana est-ce que les loso ko se retrouver que ozayo moko ko kiko au cause intention ya kokende ko bala moi si na Afrique ou bien libanda ya Europe place aux alliés et vous allez moi passer mouké surtout tout ça en Afrique parce qu'en Europe tout ça en Afrique sur n'importe tout ça disons suppose tout ça en Afrique donc ni dans les gens n'importe où na battant on s'allie pour nanga moi si ou atika en Afrique par exemple ou peut-être film na quartier au tikaka bozana ba ki copinage ni zaga tout là nan niveau to comme les loyo son abi na zoyer aya awa tout comme akondi manga kaka pona poto. Est-ce que tu penses que ezala vraiment bolingo penza solo bien distance wana tant wana le ka belé wana otika en Afrique kala yo za poto par 10 ans passés déjà, donc c'est un peu difficile pour nous pour quoi pour na salon. C'est comme ça que oya sika okuta na esika pour bino mibali pe bozanga raté à tout moment bozala wana toujours tout le temps entrer à koluka lokwa babaka ke mibali botonda raté so okuta na mwasi moko na Afrique yo ki asepel na yo oko bengisa ebe. Oui, ko bengisa comme passi pour na bengisa batu. Pourquoi? Ouais, comme passi parce que il y a ba divorce ça ebelé par rapport à makambo na moni moi si msoko bengisa boye ayi na ye ngana benga ba missionnaire
quand tu es missionnaire, tu es sango, missionnaire, mais il y a des filles aussi, même tout ça, Bassemibal, il y a tout ça, Bastigaraté, il y a Batumsou comme missionnaire. Donc, il y a pour la mission, mais il y a pour la libala au Senglé en moitié. Donc, parce que au moins, mon bali, na moi, c'est au moins, et coïncidé. Mon monde a soit bien balo, on a gagné à poto, famille, on se ndimi. Que ton dimi mon balo, à son bal, peine la vie, na yo. On a tout le coup de nous donc, mutu moko toza en Afrique, au balinga ba balé, quelque chose mostu mobali, alors ba keno mobali aza vina ngati to mosa vina ngata zati. Ngana meka moko tuna muke parce que na yo kaka nalandaki kaka na kati bandiko na biso musune bazala abino moi si pas oki ko zombonga pesi mobali abalaye. Toi tu trouves ça comment? Non, ils a bien été. Ils a bien été, moni ils a respecté. Même si vous salez en coulisses mais respecté. Au moins, Valère, il y a les balles moi aussi. Il faut mbongo, beaucoup plus, à 100% mbongo, les balles, il faut que tu pas mon balle. Quel que soit. Mon balle, moi, c'est une balle, mais nous avons des difficultés, moi, pour une condition, peut-être, admettons, couple, nous allons réaliser ensemble déjà. Ça peut arriver au niveau balle. Oui, ça moi aussi, maman est là-bas, mais nous avons quand même des difficultés à faire peut-être est-ce qu'il y a des côté pour un salabou. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde au pénal les balles, maximum de monde, et tu as poche. Merci. Mais ce qu'on dit que non, you baxelanga, tu as 50%, surtout bas sur la wall, ça que non, il y a bas sur à 100% bon, surtout à Pessi Mobile. Valeur ni aux Arango. Il y a un moment lobby sur les symbiotes au film de communes est-ce la balade bon yum de peut ça mon bon out mais déjà ils ont respecté mobile wana o andimi que moi ça peut ça mbonga balaye est-ce que vraiment aza vraiment mobile té aza mobile té on va tenir bon na benga bon donc sur les gens précis mbonga bala bon les restaurants balo eleki donc cela veut dire nda ko donc mobile ngwa saneka intil parce que on continue ko utiliser rayo. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des t-shirts, parce que yo moko ndo bandaki mabe. Au président mo libéra au bala yo, bon bon 550 sur des t-shirts, pesa 20 na mela chimbo, pesa 20 na mela masanga, to 30 na mela masanga. Tu vois? Donc ils ont bien été na mi balo basala ka bongo pour moi na pour nga. Que moi ça pesa au maximum ya mbongo pour ko bala e. Attends moi si ils vont moi ça pesa yo, tout linga toujours rangoté. C'est pas bon. Donc voilà. Si quoi basio bazokende en fait basio bazokende ko ba na ba Afrique na ba mibalo bazoke ba en Afrique. Moi je pense est-ce qu'ils ont trouvé un raison normal parce que tozomo na ba ka eza ebele. La majorité soutiennent par exemple sur 10 couples oyoyo mobile soit moi si bakenda on va ko ba na Afrique. 8 eza cassé. Voilà. Donc on va peut-être 2 selon conception na ngai na monaka où ils ont réussir. Mais malgré yango jusqu'à preuve contraire, en 2023, il y a toujours des gens qui vont en Afrique aller épouser des femmes. Parce que même j'ai un frère, ça fait même pas 2 semaines. À Outukoba, la moi, c'est en Afrique. Et moi, je me dis, conseil ni européen, ça n'a pas tout. Koba en Afrique, ils ont ma bête. Na mutu alingia ba en Afrique, ils ont ma bête. Ils ont mutu na mutu. Mutu so bi ngana ngana ba ngana poto wate. Pour ba sa poto, mi tu passe. Mais je pense que personne qui parle en Afrique, moi, je peux pas poto. Comment ça poto? C'est ça. Donc, il ne faut pas te ignorance. Donc, il y a bien soit ignorance, soit pas y bien été. Tu comprends? Comment na poto, la majorité de tout le bas, ma balango piano. Ils ont vendaté. Ils ont vendaté pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bolingala qui n'a pas bolingala qui avantage moi pas mobali, toi avantage moi pas moi si. Parce que tant beaucoup se réunir ensemble. Tant me dit pour vous là quoi. Tant avantage on ne pas moi si tout le monde pas mobali les associés, mais pas c'est ça la séparation. Imagine toi au lingaki musicien a un succès. Mission au balani beaucoup même ndako boye na poto au balani. Mais ça ça sur musique en côté. Au monde na lingaki tant no ça musique. Lingaki ne pour na succès on a lingaki pas bongo. Basi mutu mbeba ça bongo. Lingaki pour bolingo to. Oh ata succès sili. Kasi le quoi vous a bolingo. Bon continuer. Tout le monde en trop. Tout le monde azaki boye. A comme la poto a comme boye. Yangote et les autres ça va divorce. Mais c'est que bolingaki na au fond du cœur bolingaki extérieurement. C'est ça le bloc sur mon maman. Donc tout lingana kalamuté tout lingate parce que depuis que maman azana ndako azana voiture azana bientôt na CDI mo boye na CDI bo na ko diembela kuna pour na avantage mo bo non tout mobali moko azaboye azana mo bien na to za français to za boye to na ko diembela pour na ba dossier azana non
ce n'est pas bon. Il y a un autre moment, la mine a porté sur la tête. Ma balle a porté sur la tête parce qu'il n'y a pas le vrai amour. Quand mon confrère vient de le dire, ma balle a porté sur la tête parce que tout a toujours bien matériel. Le vrai amour, oh, Nzamba, c'est un gabisso. Ils ont sauté. Bolingoana et Kenda Wapi. Bolingo, tozaka nango ya kala. Parce que biso surtout tu te comment la porte to viva vos jeunesse na biso. La majorité to ye poto na mikolo, to viva vos jeunesse na biso na Afrique. On a vécu de vrais amours. Si si. Bolingo penza OK, mobala za ne loko te mo za yo teta musumo so ke yiba pa na biso pour pesa mobali. Voilà. Mais le za rasouté. Et ça la rasouté. Le loko maka bolingo zota l'intérêt mo. Intérêt. Famille, bazan famille. Et voilà. Parce que ça quand le gouvernement prendre thé. Voilà. Bana mike, ba jeune garçon liboso biso to banda ozala to lingana biso na classe. Voilà. Mais le loko mona mutu azo mona classe, mais azana copain na classe, mais azana tata moko boye. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pasi mboka na biso ezani. Toki na makamande na biso José de Londres. Moi sina ya bimi alobi o ifala ki aloba. Mais na koyoka na ba analyse, en fait na koyoka moi sininga lobaki il paraît tout que non na bino mibali. Mobali tininga ya na ye azaki na bolingo moi cité ayaki kaka parce qu'il fallait ya comme na poto maintenant boya rapé na poto ngo oyebi ko yena intérêt moko za la passion tant déjà au sa ligne surtout kangi mutemati oyo komi na poto continuer aux apé stabilité na nous quand même ça va avant que okende obimisa manzaka ola kisanya surtout mais si ko tant oyo ozui na no stabilité te obimisi manzaka sort wana siko ya ndeko wana ezandengeni bon omoni makamba libala les a passé makamba libala bat bakota raté mais un moment surtout tout le monde il y a un danger to kota kaka parce que ce qui même bon ali wa siko ebe mango ko to ba ebe mango yo yate to ya kaka ozomona siko donc c'est là au kotika na makambo ozomona parce que so monte ba sona ki yo ba ma kota so muta kufi ce que mango ko na soute c'est ça il y a un moment toujours obligé surtout il y a un danger to kota kaka mais tant to kota tu es sage. Très bien. Tant on compte tout la sage, tu es banni to robela. Makama jeu de Charlie Malula, tu es bien obisson surtout. Nenge makami banda, yemo pe jeu no to bakeno, aboya ngote ayaka nde vie famille, ayaka pena vie na ye, ba vivre na moi si na Charlie Malula. Mais tu Charlie ou ya lobby, tu de no lobby mais ngai d'après nga na mo la place na ko ndele mututé. D'après nga. Parce que ceux qui disent dans un mobulu par exemple, toujours quand ça m'a boulou m'a me belé au chalet aime ce qu'on a nango mais au bonheur comme on nango au bonheur comme on nango que non à ça m'a boulou mais pour nous il y a beaucoup matin à niveau one n'est-ce pas parce que vous c'est fréquent tanaki au bonheur comme on a avant beaucoup à niveau one mais tant qu'on a remarqué la bilo quoi c'est là où quoi que tika non yango vous savez mais bah tu me souviens ça bon tout quelqu'un tient les balles air mon sous à tika changer. Vous savez, donc, on est selon les ondes, il y a Charlie. Non, mais Mobali paye à fidèle. En fait, Mobali est un boulot. Mais Mobali fidèle, il n'a pas supposé. Mais moi, je pense que ceux qui il suffit à respecter moi, Sinaï, ceux qui moi, c'est parce que moi, je me dis toujours, Mobali a trompé moi, Sinaï, avec Bassi 10, mais en continuant toujours à aimer sa femme. Voilà. Mais ceux qui moi, ça me qui ont trompé Mobali et qu'on n'a pas Sinandako. Voilà. Mais est-ce que tu penses que vraiment, si les Londres abîmés, est-ce qu'il y a Linga qui pense à Charlie? Bon, il y en a qui ont biso tout la libanda, tout extérieurement au fond du cœur, na bango de Londres yebi au fond du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les biens, décision na bango yemo yebi. Mais biso tout le monde nga to kenda kuna des fois, to kenda na Lausanne pa na bango, to na spectacle, to kenda biso so ba bato ba meta ba 2 minutes, to kenda bato belé ko to kenda. Voilà, to kenda anniversaire mo voilà. To kenda ah, il y a pas un anniversaire. Si, si, tu as une délégation, tu as une union sur la délégation. Ok. Donc, il y a un qui est social. Ce sont ceux qui sont papa, bana, responsable, ce que moi je voyais. Et puis Charlie Malou, il a dit, ça moi aussi, je vais répéter. Ok. Azan Akei Moko, non, je n'ai jamais vu. Franchement, je n'ai pas vérité. J'ai jamais vu, donc on m'appelle Ayamba Bisso, vous avez plus de choses de toi. Mais il paraît qu'on a assemblé à cette époque-là, on a déjà été. Mais bon, ce bando yo canté bien, ce bando yo canté mais ce que moi c'est malam, une femme sage.
ata baki na tension mais tala ninga ambela kibiso bien que baki na problème na bango parce que les problème na bango ya couple ou les intimité na bango to ko bango te mais au moins quand même a bombaki yango a lakisi bolingo na yebi que o ba yeba ta bandi ko mobile na ngai na côté ya monde artistique il faut ba tout ça ensemble ba mona que comme si rien n'était. Tu vois ça maman moko muta munene nga na kamu ko ningi Charlie azole kana ba voix ne ba voix ne to côté na ba niveau réseaux sociaux moi mutasuka kapé moi je pense qu'il y a parce que na yebelié ils ont bon nga na ba intoxication ya batu toujours oui je te jure na yebi Charlie bien Charlie il parle pas non pardon elle parle pas Charlie le baratin asa mutu so voine kaka asa misali na unga na yebeli yango au moins que na mbane to batika la bango mibale peut-être ako za au-delà mais voilà ta vie na bango mais nga na bi Charlie vraiment boyé surtout kutani boyé alobaka na été donc et comme sanga et bah Charlie mais côté la émission il y a de Londres il le connaît vraiment de Londres il y a grave voilà na so mwana nga ngote alobaki on peut bien que non aya qui vit à foyer OK abombi te aya qui pena vie à foyer abombi na yango te OK. Mais ce qu'on a évité, c'est que phrase nini oyo Charlie Malula a yokaki na émission de Londres où il pèse si monte boy parce que voilà maintenant internet est une matière. Tala ba chroniqueur ou ba ça banalise muto mtandenge na et puis ba chroniqueur muto bazoya pour ba finga de Londres ba chroniqueur muto bazoya ba finga Charlie Malula. Mais l'autre zo bossa nzanini basa na bana kati. Maman, bana kati. Tango zoya, tango basana bana wana na ville na bango mobimba, bakita ba mata ba nozalaka na lien. Oui. Baza condamné au ensemble. Et puis tu vitaka na bango bien, tu vitaka séparation entre les deux parents, tu intoxikaka bana. Parce que un jour bana bazala traumatique. Bana bazala traumatisé. Traumatisé. Un jour bazala convoqué une école. Qui est dans l'école, comme on dit, et ce que ça va, moi, comme la perte à mémoire, vous comprenez, parce que, bazomona, ma canabino, mes parents. Séparation nabino et zo ko mbalamoko zo ko mamoko na bana nabino il faut tout ça rien donc il a battu tout bêta tout le beba kombo ya analyse parce que c'est normal mutu nyo so yebani oza monde ya na monde artistique ce qui oza oyeba oza reconnu okita o mata o kota na miniature ce qui au sali malamu ba yebi ko malamu na so ba sali mabe ba te ko sa analyse ya ba tu ba ba pour va finir na bango mais malheureusement triste réalité na réseaux sociaux ba tu ba ya ka koloba ya bolamu mukie mabe mais c'est ça le problème ba ko loba mukie mabe ba se ani mabe ekola pona ba tu ba ya koloba ebelebele ozomona c'est ça biso ba fikelo zango totika kokotaka ko finga Charlie Malula pour azali mama ya bana na ye totika ko finga de Londres oui ba bengisa ye pa Charlie to sikagate de Londres ebi ndengeni bakena na mwasi na ye mais ça na batu musu bakoya Charlie Malula salle de Londres boyi ba pesi maye le posa la muninga yé ba détruit muninga ba musu ba de Londres au monde salaro kene boyi sala kene boyi non c'est cela nous ba kene to kota Teresa glissant. Tout le monde a un problème. Mutu nyonso na problème na ndaku na ye, mutu nyonso na problème na société place yo azali. Mais tant ozolo ba likambo ya mutu, to yebaka ndenge o na TV, ndenge to na ba internet to bila likambo yango. Pour zo mona de on do finga ma trop. Nous sommes à côté musuzu, Charles do finga trop. Donc nous sommes c'est sale en fait, c'est sale vraiment, franchement. Bandeko ba bolingo. Ils ont pu ça participer ma mingi. Pourquoi? Parce que Tozoloba. Toboïté, baza ma personne publique. Hein. C'est vrai, il faut qu'on y ait la bango, koloba makam na bango. Mais ces personnes-là aussi ont des cœurs. Où ils ont la makila, où ils signaka. Moutazalaka, moutumsuta msu aye na internet. Aye tamsu koloba parce que akomi na suka zoluka tamsu subo consoler. Mais tamsu su aye bakite que place y aye, aye nde komilu ki la ba problème. Mais il faut avoir une manière ya kolobe la rabandeko. Parce que batu ebele bazo kufa. Moi je sais na monde ya théâtre ils en a ndeko moko ute ko kufa oh et les kaki ezaki ki azwaki ba tension na bosani kombo et monsieur les kaki. Moi si. Parce que Suzy Bantu. Ouais. Souci tellement bazoa ki émission ba benga endoki ba salela ba émission ba salela ba miniature azoa ki souci ti et memi na liwa ouais ba tuni surtout bazaka na mutema ko supporter té moi je pense que José de Londres oui ngala moni na ngala tala ki émission na pe mais na mona ki loko mabelo ba été
mais je sais pas phrase ni eloko nini oyo touchaki mama voilà. Ou abima loba oyo alobaki. Mais moi je pense que moi si oyo aboti na mobali biso ba mama tozala toujours mitema munene. Balobi le linge sale c'est là dans la famille. Voilà. Conseil nini opesa okopesa batu oyo yo bayaka tout le temps batu oyo bazalaka tout le temps. Problème na ye na ndako amemi yango na réseaux sociaux. Batu ya ndengo wana. Parce que ezo continuer batu bazo mabe ezo koma batu bazo subir ba problème mais bazo comprendre que batu bazo continuer toujours dans la même situation. Alors batu ya ndengo wana qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu penses que eza bonne manière de faire les choses ya ko kamata makambu ko na on a réseaux sociaux pour trouver la solution ou bien eza une mauvaise façon ya quoi ko détruire les sous-vie na yo moko na kati ya réseaux sociaux? Moi je pense que non eza il y a solution. Surtout qu'on a vie privée et qu'on est à l'angle, vie privée na yo, tu y a moins sinon tu es en bas na yo, quand on a réseaux sociaux qu'on est à l'angle, ça c'est pas bon. Na mais tout naka. Tant que yo est allé vie privée na yo, na réseaux sociaux. Il y a un jour, si ça arrive que non, parce que si ça arrive un jour que non, faut besoin d'un habit, ça n'est bon la vidéo non. C'est pas bon. Bon, régler ma camo à l'amiable. À l'amiable, il y a des ndako bo silani net ba muso ba bengana ozo bengana muto filmer les sous. Mais ozo bengana muto filmer pour on l'accès en public o bengana ki batu o public yango o bengana ki muto to bengana ki moi si to bengana ki mobile et c'est censé. O ko isa muto on bengana muto ndako parce que ça muto en tout cas papa na peso surtout maman na peso 2 jours 3 jours le ko kanga bloqué na malembe pour ndako ça yanga. C'est ça. Ça se passe comme ça en famille, même s'il y a des problèmes. Mais les autres, mon équipe, non, mon c'est un mot, dans les réseaux sociaux, Azubengana, moi, mon filmer en haut. Ça fait mal. Bolingwa lelo et comment? Au fait, ozo linga, mais ozo préparer déjà, ozo préparer, je sais pas comment dire, ozo préparer déjà, arme na yo de façon que lobby so que baby na za arme na ngana ko voilà yango le to mona to mo telelo ba ndako ko mamuto boza moi c'est azanda ko mbala pa ndako na ye do lingana mi wanda ko bozo bota pe bana me boza mutamutana etenge na ye finalement c'est que kosila ke on faut garder ndako yo pour cas on ne sait jamais so teli bana ngwana do bozo vivre na on ne sait jamais. Non mais mais c'est ça. Mais comment moi je me demande, comment vous êtes couple, Bobby 1 plus 1 est égal à 1. Mais ma camuso vous a séparé est égal à 2. Comment ma camuso est égal à 2? Moi on même ndako adresse za kawanate. Mobali adresse za hier. O pour na ba droit. Quel droit? Est-ce que on a benga mo penza bolingo? Mais ça bolingo te? Et ça bolingo so mona mobali na Afrique, moi c'est na poto. Et ça bolingo ndeni wana. C'est que vous avez un contrat, il y a vivre à Nana, sur Azakuna, sur beaucoup de est-ce que bateau bazar na couple en Afrique ou en Misika? Est-ce que bazar na contrôle ya bolingwango? Non, et ça passe. Moi je pose la question. Mi balo bazar na basi na bango en Afrique. Est-ce que les femmes là sont fidèles? Non, et ça passe. Donc on diminue si 100%, donc c'est 100% parce que exceptionnel les gens ont raté, c'est 100%. Voilà, tout ça bon, voilà, tout ça 90%. Assurance des athées. 10% peut-être assurance des alliés. Mais na banani. Parce que ma raison est ébélée. Na kozana mutu na ngamo nazara nae ki Afrique courir kozala te. Voilà. Na kozanga connexion. Voilà. Na kosa ba ibinga téléphone. Donc ma raison est bé téléphone déjà déchargé les autres pour salité ni salité na zana mutu nanga. Et puis ba tongo mi ba si bazana na Afrique wana azana mobile ne ya linga wana mobile ngo pa ebike moi si nanga zala kana mobile na yoko na poto. Si. C'est comme bozo china ye. Mais voilà. Il y a des choses comme ça, les gens continuent toujours. Mais c'est ça yon ba non. Ba tuna Afrique za ni maladie. C'est ça yon ba non. Ya koloka. Voilà. Et il y a un problème. Même fois bolingo musika ezalaka te ke ya vanda ne kuna na vanda ko non so le pour la place moko na mona ba mtu mona moi mobali azala mwambongo ebele atindi mwasi na poto yaka ko rejoindre ye mwasango azo rejoindre mwasango te moi ça ko vanda 1 an 2 ans 3 ans azo biso ote nati va faire mais so ko yeba ko za ba faire en Afrique pourquoi zo ki mwasi oyo lingana mutema otindike na poto. Allez, moi ça combien bano ça moi c'est trop dans la poto comme ça buzoba buzoba buta lembi kozela yo
Azaba pour ça nzoto, azaba pour ça makame bele, azaba pour ba aide. Susu tindaki na bana. Bana wana yemo bana kuko bana bango asaba démarche so yemo ko bona bo akute na mbalo bazaba aide ka basi pa pamba. Na me poussette, na simbi so boya, na me so mayoyo. Soka zuli au moins sina yo ko soka. La sœur nangaya Estelle yalo bagalobi. Botaka la mboko bakolo zemba zake belé la nzelo mona bazaka bango ba aide bino na c'est tout moi so. Madame, je vais vous aider. Tenez banda Carrefour. Okomona baje mbatema na bona Carrefour na rien que pour ba aide aka. So que za ne loko o traumatisant la mboko poussette. Akoya okuta na mwa mobali moko simise depa kama yo pesaka 2 kg wana. Ah mais melia. Kana le même mutu na mayi mutako papa bana yo. Tika boya. Je te jure. Toi aussi. Mais non, mais yo tini moi c'est batoyer na poto avant na bongo nyoko ma yemoko yo vana na fiku na so les na ba faire. Mais attends. Mais attends, ah luka bunda kuna pour moi ça tindaka koto. Non, mais fallait pas à place moko. Soko moni na bane soko moni moi si mobala atini moi na poto hier avant en Afrique a débarrasser sans les savoir. Ah, na bakisi phrase phrase wana sina yo ka a débarrasser na yo a boy ko yebisa il faut za yo o comprendre za mutaboule. Soko moni mobala na mbongo ala ba faire na salaka abi madame na lingina bana boko na poto hier na za kuna ba faire na a se débarrasser na yo mais a yebishoti. Ah bon? Mais telle la majorité bateau bayat. Moi tanga bakombo yate o batinda bangwa. Suka nango babala et puis baluka mobali on a ka robe moi son ndumba na tinde na poto ndumba ya mwasi. Azo mobali mususu, mais azo mobali mususu na circonstance nini? Na moment nini? Moi ça 0,5 ans. Yo bigno na ko ya ko c'est trop, 6 ans. On a ko ya. Na aussi ça va faire boy. Na zo ya, na zo ko fa na moi ça lembakati alembi. Tango pour moi soit pesi manduki. Pas on estime la passe hein. C'est ça. Moi si azaka patient, aza muto patient, patient ara mingi. Omona a de la penza bomba mingi pena ka muto ebele. Mais jour où on pesa balusi et comme on passe pas on asima. Parce qu'il a pris ce qu'elle lingi déjà. Batan ebele. Batan ebele. A coûté na guna, a coûté ebelengi o fakia luka, a luka pa na yo pour rejoindre ozo yate et sili. Même si on commis au monde appelé papa yo souti. Et sinon en parlant de goût, est-ce que na poto penza ndingeza wa mabala mingi penza ka eza penza ki mufini ko ya nzungu wana penza. La majorité sont pena bomoni oh aye ba koza na été. Oh na we ko kasi. Jamais. N'est-ce vérité? So baba to longola pena makamusu hôtel mobala na pela sa té, totalement simple to sa té. Babi ko linga mo so, to linga mbali o lingete. Mabala mingi za bongo. Vous comprenez? Moi, je suis à la banque. Parce que l'avantage, c'est que tu as crédit, un jour, tu as crédit, si manaye, vous comprenez? Nous, nous sommes en guitoroté. On va me faire en guitoroté. Et ça, le goût n'a été. Bon, entre moi, si tu me goût n'a pas monté. Soit moi, si il y a goût, on va le monter, toi, on va le goût, moi, je suis en monté. Mais tellement, moi, quand ça, la place, moi, je vais avoir avantage, moi, il y a comme si on va la finir, tout le monde s'est fini. Bavandi pe basali libala. Bavandi pe libala mais un jour. Et là comme masco que non, ce qui ni on est sauté ah, vous savez que tu m'as guna ngate to mo sa guna ngate to mo na ngo. Na linga par défaut. Est-ce que tu peux na boy na ko linga pe na boy. Na veki na kuiti. Oh. Et comme rabungu. Et comme ko finga na boum ça ba secret pour la nini et loko bolanda ki wana eza société. To mutakiti. Ya moto linga na ka pour ba bien fêter. Ba matériel, surtout matérialiste. Et c'est la base de matérialiste. Je ne sais pas si je suis Carrefour, mais je suis en voiture qui est en mais tant que je suis et comme voilà. Mais quand tu es en voiture, première course, deuxième course, troisième course, on déranger. Mais pourquoi on peut aider quand même la situation de moi mutumo boya kaida kayo na course et tout ce qu'on il faut alingo pourquoi mais la majorité ça bon mais pourquoi on rendre tout la majorité et ça me parle me ko rappeler ko linga directement bon côté ah profite voilà non mais le mai na sala boye na le magie na za côté ka fu yumto na ko me de pas kama pour ngo matana passe azo linga mbala moko mais pour Ayaboé sans pénable en tout cas les aboyés ne c'est plus rien et ati et voilà et ça me suis pas linga moi si bien pour moi si phrase bien faut na quit pour linga moi sona donc abanga déjà moi sona déjà na ninga musika à moi ninga ni ko s'approcher na été
yango faut kota na kuiti donc mabala mingi tona ngona poto eza mabala te ya bagu ya batu te eza bagu ya batu te ndo ezaka to sungana kaka to sungana ya za boye nzo za boye ya mo so la ne pina mabala kena bongo mo la majorité bazala ka su te ba kabona kala mais ma rapporte moko ina mabala mso mo pena kino mobali aoka so mbo mana mbasi nsira moko oka yoke ndaka liboso na so la na sim mobali ngaka tira sima ka rapport po njuka ngaka rapport buka ngabu manzira moko oka kenda na so ka rapport te oka se mo so te bon zira ngana ka rapport manzira moko non parce qu'ils ont goût na bangote abanga so moni na mo chango mais c'est quoi qu'est-ce qu'il fait le on est ça parce que baba les belé ba mona bango ba bimanda ku moko ndengo lobi baza sika moko mais liba laisser kufa kala mais baza rawana parce que moi je connais j'ai une petite sœur vivra na zana mbali moboyi mobala ngazana moi sinandako mais sa vie est presque kaka na petite sœur wana nanda ukuta sala pa makambo sala libanda en tout cas so za mutu na ba misala pe mboko na ba makambo mboko comprendre que nanda ko sala sur le côté mais azala ka wana mais qu'est-ce qui retient alors la personne et le qu'on est retenu na kayo et le ko za nanda côté mais vous restez toujours ensemble qu'est-ce qui se passe ezarani bon monsieur so aboti bamso ba bana auta la bana bamso na fani ka non kufa pour la bana na fani ka pour na bana OK balobiko bolingo za deux personnes eza mo so ba fruit kakati bakuta kakati pe fone bana so ko sala ba motimi bo sala bolingo na bino eza ba couple mso bota ba bango te mais bon on va bolingo tranquille ba na fête mbata pina ngebungi bazala ngo tranquillement donc bana bazaka ba fruit ndenge nza masala lokola elo ne osaka elaxa keto sangana nde yango mbisaka bana uzomona donc bana ça n'a rien à voir bandeko soko mo eloko simbate moi pour moi je demande aux gens là-bas de laisser eloko le kitiki ezate ko baze na otala bana te po so po ke na bana na yote simbaka vie na bango za mboka nzambe liboso et puis na poto bana wana bazana bango bafuta maka bana wana na poto bazana bango na ba vie na bango bien ba tanga kelo opesa no mo minerval pété donc to bate so mutabe otala bana te otala ne bolinga mo sa boya ko bana batu siko selon yo libala oyo ezalaka ke ezosimba nani aboyi nani azana na kati ya bolingo ngo na bolingo ndenge ezalaka soki neti mwasi aboyi libala na yoki kozala kaka ou bien ekoko continuer mobala okoki kosala nyonso babongisa ou bien soki mobala aboyi libala wana ozala kaka mwasi akobanda kobondela mobali bazala ou bien ezala ndeni bon nga pena na préférer ne mobala boya pour mobala so aboyi vraiment facile ya ko récupérer mwasi mais soki mwasi aboyi mama soki mwasi aboyi ezaka mabe makasi koleka mabe makasi nga na oyebi so le contraire te na so vérité mwasi aboyi mwasi kwa zonga sima ezaka passe mais biso ko zonga sima ah bon to pesa un exemple mwasi na mobali so muto to ke église moi ça m'a facilité mais mon bon église mais mon bal pour moi c'est une église ça va passer OK ah voilà moi ça ko na facilité ko mema yo boy toke ta bande ko nanga toke ta bande ko na yo mo bo kana kate okende pour mta mema mais yo so zino lo toke ni bo mo na moi ça c'est que mi bali wano bakinda ko kosa basi libanda ke o ngana nda kuna moi sinanga zo kana to kana teseke ye mutazala ka boy moi si mais moi ça zo linga e kaka ya moi zo kende ko tromper libanda ou bien ye moi si ye mutaboy moi si non mais non moi si mutaboy normalement eza nde ye musu za ko moi si au moni na matière bolingo za pas si compliqué hein matière compliqué donc la compliqué on a pas pe nzambe frère ça ka boye apesi to ka misu moko omonika mwasi moko tika bomba mo frère ça biso ka bon siko nzamba tika biso omoni za moko lomi no moto su côté moto monsieur beti susu compliqué donc mwasi na mo baso bana kata ndako tozaka yon biso mbato linga so mo sabika boyinga esa esopaka ngomi komitana yango nazama be tout ça nazama lamu osomona donc tout linga gate que no bloko na ça va bien en fait et ça va bien ça fait mal donc voilà bolingo so simbate faut kosolola so bosoli pe bomoni ke simbika ate il faut ko kabona faut tika parce que le relais qui tika ezate bat ba kabona kinal mais bat chose ate
Ça veut dire AVC. Voilà. Et surtout Mibali. Pourquoi Mibali kaka et pourtant Mibali pe kaka ne bango batu ba osala kama be mingi. Si Mibali basala ma be mingi to boya monte mais oui, biso Mibali ça ma be mingi papa basi. Oui. Tu ma be miso mingi to sala ka, to sala pe basi to sala basi ma be. Mais pour me zali ba maman na biso bozaka mitema oyo ba maman sa Congo bazaka nango. Au moins ba maman na biso ya Afrique ba yaki mona na veni mon papa na moi si mususu na même à veni. Mais aux années 15, papa moi si mususu na sekuna côté na 43. Et puis boye ba nipe. Mais mon maman avant de kana libana na. Vous mona? Avant na libana na. So n'habite pas maman on a Afrique on a na poto baza wapi. Mitema na bango ezande mo. Ah wale lo mona moi si testo ka ya pamba kangi mobile na testo pamba abo ilibana mbamo. Testo pamba. Non mais à l'époque il y a des parents qui ont réseaux sociaux ils ont raté ils ont arrivé en pleurs où ils allaient loter hein. Moi je pense que ceux qui ma maman a calabane ko supporter parce que Zaki mon basu Zaki pas combattre mais Zaki peut exposer trop si c'est ils ont exposé trop mais à un moment on n'aurait pas hein. Tu peux comprendre quand on papa papa voilà au moins moi za la kuna à moi na bino même avenue même quartier Kakabungu. Au moins, voilà. Et puis beaucoup plus, parce que admettons moi si, moi ça qui n'a bana. Moi ça qui n'a bana pour l'affection, quand il n'y a pas trop, non. Et ça a pas ni. Mais même bon, on a été. Oh. N'importe où. Moi ça, moi ça qui n'a bana. Ah, mais même bon, on va battre qui n'a bana. Non mais maman mutape aussi. Mais na bien Afrique ton oko là on a besoin que maman papa va kabani. Maman sikiba na papa. Abina yaki libala ngamuko na tikilo bano yeyo ngana mona yango. Charge oui. Vous comprenez parce que les charges. Mais le gars va foutre la bana. Yango wana ti. Yango bon maman bala papa. Oh, mais maman la mingi za mito kufa ya pour ba location pe susu. Ba location yamba zo boya mari le pe aleka. Ba location nga sina kutana ko sona mo couple moko ba sona moi c'est lobby d'ailleurs kutu baboti ba misatu na mbali na bi d'ailleurs kutu na sali da CDI na ngai koki voilà CDI était grave trop ban besoin na bota ba na nga ba na tata moko voilà au moins mutu moi c'est zo kana samto mazo kana nina za boya wa donc so ko sika to aza na prise na yeka oboya yo déjà siko pour la mbongo mais il fait combien bana mona moko za na 184 €. Non ngaza mona te na poto pardon. Tu na pesa ça mona moko. Na yebi yango te. Na yebi mona moko za na 184 €. Yango na lobi ke ngala za na bébé te excusez ngala za na bébé te na poto na. Soki na 3 bana au sali 184 € fois 3. Mbongo ba bomela mabala yango wana. Mona moko 184 €. Non kinal. Voilà, na mona moko. 184 €. 184 €. Donc multiplié par 3. Multiplié par 3. Yango nde oyo bomeli bala au cédé bolingo na yo au bengani papa yango de 600 yango wana. À moins que papa ngoza gigolo. Wana côté basi mon papa ngoza sala ke le côté mon maman lobi que non fona za la kaka femme c'est pour na ba aide. Bazali pe na mboko. Il y a des papas comme ça voilà. Ah ouais? Il y a des papas comme ça surtout ba mbale balinga ke non. Ndako za ngoka moi c'est pour na réduction ya ndako. Papa responsabilité ni za wapi? Responsabilité ni za wapi? Est-ce que vous battez papa maman papa ngafuna futa ndako na futa ndako donc pour honneur ya papa faut futa ndako ils ont papa musuki non a profiter na malobana que non maman tout ça donc mon papa va faire moi sina mbala ndako na mais ye comme les akana te bilamba les plaisir na ndako na te pour assaisonner ça ko le ko beta tour soka moi bilamba moi mbali mabe vinini et ça la mutu soka na biku to ala ta na cave non mais oui. Vous comprenez? À ce qu'on a fait dans la carte, pour bilamba na eza na carte pour moyen ala azana ndako yati. Ndako social contrôle kango. Et ça film ko ya passe. Pour la nini ba futa ndako moins cher. Mais yo papa ton sali ngona mais responsabilité était que parents za wap, attaque mobile za wap. Alors ton moi si au Kenya libanda, to sali ba mbe moi chez Numba. Il faut que vous soyez responsable dans la vie. Tout le monde est bas si tu vas biloko pe bongo, allez ko sanction dossier mobile na été. Mais ça bolingote. Même tu vas la mériter, vous allez la même comme 1 plus 1 égale 1. Mais pour le concentrer le dossier comme un moko, bon c'est la ranine. Bah droit. Il y a des passés et puis il y a des passés comme passés aussi bah prêcher à Makamangote. Et
Et ça, va passer par prêcher. Ce n'est pas dire, il y a moi, ça va voir un bazar, dossier séparé. C'est pas bon, c'est pas l'amour. Nous avons la prise naïe. Au cas où, sur le salibo, il y a keboy, sur le salibo, il y a saliboy. Boulingo nini, nous avons vivre na Yakobata, Yakobanga. Et nous avons bien la naïveté. Système à Kung Fu, Système à Kung Fu, voilà. C'est pas ça. Boulingo nini, en tout cas, ça me fait mal. N'a jamais moi sur la ligne, tombe dans la ligne, n'a vu tout même de c'était au ligne moi sur la tête. Ba droit yango, est-ce que bon sacrifier bolingo na bino pour na ba droit? Ba droit, bon sacrifier bolingo pour na ba droit yango ka oyo. Bolingo les tant moi ça mon ke avantage à côté na moko. Au moins passe divorce ya yango wana. Ah, sans y puis dans ça na bien. Alors moi divorce. Mais ça, on dit ah, papa me fait un ndako. Sans y peut, na de faire un ndako. Au moins que boza na bolingo bien. Mais ça, on dit non, pour passer sur ce ma balabatu. Yo vandi OK le conseil social talanga ma bona bola. Après ce conseil. Ngato ngana bala ko tuna bisa assistance sociale nga conseiller nga bisa madame Yaje, est-ce que vous pensez c'est une bonne décision que vous avez prise? Voilà. Ça la chiko. Oui. OK, bango pour travailler faut divorcer ça là. Parce que ce travail sur ma bekaka parce que j'aime na bolamu. Boza couple ndako moko boke luka ndako munene. Ba ils savent que non vous êtes déjà en couple donc ton mari est là. Au moins ba dossier na basani ba close. Boluka ndako munene mo etambola ezate. Mais boka bona kaka. Longo mbala dossier na okomona. Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un d'accord qui est il y a des doigts, aux obatiqués à CAF, auxquels nous avons quitté, va proposer au bilou que nous avons mobile inutile. Ah, bilou qu'on va proposer au son mobile pays, n'a que ça marche. Oh, qu'est-ce que vous avez vu dans le wapi? Après, aux autres qui prière dimanche, alléluia, papa, au yembi, bandé monayo, mais nanda kukuna, au quoi il a ma vie à et tu penses que les femmes là, ces femmes-là sont heureuses? Bah, c'est resté. Bon ça bon nini yo tout monde bon ba osala ka musique pamba ba ki ba musique na bongo ba ki liaka ba sac ya bien bana bongo zola takutu bien te bon ba sac kitoko kana monga bana imagine toi mongo ya bana ba ta basket bien te bana bazo ki école na basket mabe mongo ya bana ucha wapi mongo na commune à 18 ans sans permis ça permis or que na mundele abombela mwana mbongo muke to comme âge asali maman permis na mbongo o wa no bombela mais biso mbongo ya bana comme mbongo ba parents Lombongo wana bomei libala wana la bana misatu olia tiango na atango pa ya bana ye yango te wana lobiye azo yango nde ye vina yango selango siko bana wato makola yango ba révoltaka ah ouais mona mwana nga koli a révolté maman tu m'as mal conduit bakumbe tala baninga mona muninga za véhiculer bakobe poli ba pimbo ba groupe ye belé après mo konene bana obukola kibana mabe mbongo na bango lia okotoma kelema yoka ka otonga ka yoko sa bana ona bavu na potoni ba vivre en Afrique kolia bana na passe mais natala na ba musulman na monaka mama moko mona boti 9 bana 10 bana siko bazala na ba papa ngo pe ya bana ngo sika moko pe bazaka ba femme seule avec bana wana nyoso to bon bango beaucoup plus bon baza n'habite école on habité bon baza batu moko boye mon papa papa en Afrique moi c'est peut-être en Afrique tout mobali awa au moins avec akina bota nika bana akina bota nika la majorité wana mobali en Afrique et voilà baba begaza awa c'est quoi déclarer femme seule kaka avec bana wana nyo surtout neuf pas la bango makamana ndimité je pense pas les kaka bango baza honnête bango la majorité mona basi na basala raté baba tika ande pour na bana OK mais bana bomba na ça le roi en Afrique bomba ça pena bongo la majorité mais ba malemi pour ça ni mo côté ka ba ni mo religion mo raté bango religion mo na yebi mo pena que malemo ala moi c'est pena bana be yem moi c'est ndo pas kana bana yaki nda ulukambo yaki na ka ulukambo basa ningo basi bomba ça pena ningo wana donc côté wana responsabilité na bango teki ba parents ba sima pena ba responsabilité na bango voilà mais là on a zo ba kino na biso bana wa biso etaki ba congolais surtout biso bana to zo bota bana to lingate bana wande ba salisa biso to e daga bango pour l'avenir à lobby c'est ça aux moins ce que difficulté parce que biso to mon en envers biso to mo ko la bana mona poisse nga yonde nzo il faut mon ça avenir la mona wana lobby na yi très important et loko wana na biso ba africain surtout na biso ba congolais eza mingi
ozo boko la mono lobby na boko la mona po lobby asunga ngai T'aimes ça qu'on a joué, lobby vient mingi na sepela mingi na bana ngana ebisa bango moi j'ai déjà fait ma vie tout ce que je fais pour que lobby bino bozala bien ne pensez même pas na mutu na bino so bo sunga ngai tant mieux c'est le devoir que moi na oko sala envers parents nae mais ils ala te que obligation en fait que non de rosawana au monde nazo investir na bino lelo ya po lobby bo sunga ngai et j'aime ça aussi chez ma mère parce que maman biso azaka wana teke banda ko ptia bino ba pression na boko la bino bo sunga bo sab notre maman langa senga ate azana vie na ye na moi ko na ebisika azali parce que mabe yango wana ba parents ezalaka ozo sala pour moi na sunga yo mais ce que olingi pour lobby moi na sunga yo préparer vie na yango on peut pas venir mais au préparer à venir te yango zo sala que moi na soka koli tellement na compte le côté et puis au permis à salité tangi ba classe à malongate parce qu'il fallait mundele ndinga tiaka bambongo na surtout de façon que moi na soka bac à continuer université à comme cadre azala tana ici comme boye mais biso bana biso basuka akaka moi na tangi classe na abotami na poto koli na poto mais au mona au liak na ba université qui na ba formation après et comme même ba préparation des commandes et comme même la manutention misala mo ezanga tina boko OK biso parents de toye poto na kimukolo to ngo kutana bana ça fait mal. Ça fait mal. C'est déplorable. Et ça qui tourne. Donc, moi, la fille, à botam na poto, mais bon, ça n'est moussala moko préparation de commandes. Mais attends. Aux opportunités, au botam na poto na mboko ya na chance mutanga, akoma cadre, akoma place mobo. Mon linga bana biso tozo botawa. Attends, la séance maladie, la préfecture, tu vois là, na kei, na bandoro, na osana bon, comment on dit moi na kei, on s'en service à kei, tu vois ça fait du bien. Moi pendant que non, moi non attends une classe. Mais ya biso yango te, on a bana bakoma ba déléquent, bana tellement makama belle ki to, ba social ba leki ba besa bana mitu, allez, ba tika bana ben poli. Surtout impolitesse. Surtout nambo ko mpe yango so mwana moko éducation mwana moko o bakobenga lombila mwana yo mo benga lombila pour ni bazulinga bana biso afrique ba beba na bango bazo apose ya bien te ya bango moko nde bakena kaliboso pe ba bango te yango donc ça fait mal bandiko nanga ya basi ba maman na biso tolinga bino ya trop mais likamo ezali bana na biso na kata poto to e ba ndenge to tambusa bango bamona kama maman yo moko chic mwana ils ont coïncidé na yo maman kitoko moi na basket à bien té papa kitoko moi na zola bien té ça fait mal tout le monde a bana et pas maman tout et pas papa tout le monde a papa et pas bana tout le monde a bana maman directement ba parents tout le monde a ba parents maman directement bana voilà franchement ils sont mingi na kanisa toujours ba point belé to mélanger bino hein na moto ko s'embrouiller moi un peu non mais en but ya émission parce que on est là pour parler de tout on parle de divers donc il faut toujours ba analyse toujours muke to sana pona ko luka ko yeba ni ele kala mboka la biso lo ni to ko lobele lo ni to ko sala lo ni photo bongisa parce que biso to na poto to boti ba na poto miso pe ba na biso to na bango na poto il faut to luka to pesa image moko ya malamu parce que moboti balobi on donne que ce qu'on a oyo za na ngwe ko pesa mwana yo siko tango yo préparer mwana wana bientôt pesi base te fondation zate petanga okola aoza la peine fondation pesa bana ete exact du coup génération ezoki na faut préparer mwana na venir génération ezoki na ko et lobi mwana wana tamsu yo zo préparer ozo kantakete na osala bo lobi asunganga ako se retrouver ka kosunga yo te parce que préparer yete voilà préparer yete wana o fallait ka zala autonome et surtout na kati mo lobate surtout na maman o balinga pe ko sala te il y a des mamans ba vivre ba mbongo oyo ba femme seule voilà ba femme seule mais na tunaka quelle éducation tu vas donner à tes enfants même éducation ningo sala te so au boti mona mwasi alimeto boti mona mwasi conseil ni repesa na mwana il pas aux cas paresseuse voilà ozomona fonction na nini au femme au foyer on ça fonction hein le bon que misala bulu comme ça on vivre na mbongo ya l'état yango zomona bosenga bandaku bokesema ba demanda bandaku ndako na mino parce que yo contribuer l'état ne sert la kayo ozomona so ba boso na koyeba yango wana yango na sepela mingi en passant na yimoko maître Doris maître Doris na pesi ombote wala pingala za akador yeso okena ndako na yeba na ye na oya 11 ans ayebi déjà lonia osala voilà ya osala avocate le quoi maman mais c'est ça o mona bana baza déjà na vision bana baza na ambition
Mais oui. On sentit pas que bana pourquoi parce que maman est moko pe atelemaka ye moko aza ndengo. Voilà. Alors ba parents oyo la majorité balinga ko sala te. Bana balanda biso zaka ba modèle bana. Ou vendre na femme seule mbongo les 6 yo les 5 na minuit au total déjà ndengo na ozo c'est là. Hein? Non. Comme appelle les 10 mbongo ici. Mbongo sili. Encore mbongo mboko. Mbongo sili comme tu ko que non so bazali na divorce ya le kutana papa bana kenda oka bana bazali ate bazo luka o McDo bana bazali mais ozoka mbongo bana. To boite mbongo bana ils pour na bambo ekola pa na bilo maman mais ça va parenté mbongo eza bana eza parenté mbongo eza ni papa eza ni maman c'est pour les enfants. Tu comme mbongo comme ya mutu moko. Et comment il y a moi si non, moi ça a social, il y a parents qui ont bana. Papa tout n'importe quoi, à tout n'importe même à tout n'importe tout pour imagine toi papa ça va dépense tout papa sali, il y a une fois sur dépense sur tout n'importe quoi. Bon on y a bana. Oh papa m'a contrôlé mon café contrôler à tout n'importe parce que yo c'est un bloc belé trop. Bon bana faut tout na yango. Où tu en wapi? Mais pourquoi et là on est salaire qui bazala na compte moko fait ba ça veut dire que mbongo bana mbongo na ngai ngaza na mot de passe yo za na carte biso to ezawana so to ngito bimisa tout ça la dépense en fait il faut tout ezala éclairci c'est-à-dire que fin du mois et koki mambo onyo surtout eye koti ongana osala o papa osala o ya bana pe koti on fait les programmes bon o to chepe meni o to sala pourquoi organisation wana ezala kate na ba couple et le on les a passé muto comment la prise de définition mutu ko za passe parce que au monde que vous venez moi si na ndako peut-être na moi si on balé et tu na porte to kabala batache quand même on a maman yozo kota biloko yozo kota nini yozo comprendre mais au monde moi si mususu to mobali mususu azoko bomba atonga kana Afrique sans moninga yeba vous comprenez donc yo kasi compte dans même compte en africain et ça passe le konso bana. Et ça passe. Mutu pas besoin moi j'ai ta carte na ye blé avec ça on va course. On ngate. Bozo qui ne ba église, bozo qui ne ko ka ba mateya. Mais c'est ça va changer na ba moté. Pourquoi les gens ne changent pas? Ne change pas. Il y a un pasteur. Pasteur bateya kanini. Ou soit ils vont ba landila ka. Parce que pasteur ba zo ka tan ya ko landila bandimi na bango. Je pense pas. Bon fona ndako moko au mona mobile bi code ya muninga ta carte. Ata carte na fils carte maka bi code na iti. Moi c'est peut bi code mobile bi code ya moi cité. Attends, mon affiche de paye. Moi, attends, quand nous coupons c'était que son bateau ma course. Attends, la balle na yo moko. Donc, tu dois vivre un mouton, tu dois vivre la position que non, au cas où. Mais là, si quoi, le sambo que ça ni question ngai. So otali na monde ya lelo, na lobi bien monde. Na mokili lelo. Bato ba sambela ka koleka ba congolais bazate. Bazate. Tu la première, donc, monsieur, tu auras sur la troisième, ils arrivent sur la ligne. Parce que Nigeria, ça, oui. Nigeria, on est la première. Mais les abyssos. Si on a 4 pays. Tu as combien les premiers, tu combien les premiers? Moutema Mabe, les premiers. Les premiers. Kindumba, les premiers. Les premiers. Mitacalisation, na les premiers, qu'on publie au Congolais. Donc, on m'a bien dit qu'on a eu, vous avez bien aïe, vous savez, ma cambo, ça intimité n'abino, mais au parvenu au public à Mouninga. Mais nous ne Congolais, nous Congolaises. Et nous avons qui moutait à Mabé. Moutoumoussou, vous avez bien à moi si vous savez, ma cambo, vous savez, t'as beau carbone, vous avez tiré la prise à Mouninga. On est Mouninga. Donc, Moutako, il a dit que Moutoua ça bien. Donc, yo lingi Bokabone Moutayo, lingi ça ma bé, abeba. Pour le bac, non, moni, tant que ça n'a moni bino moko, tout ça n'a pas de zalaka, tant que mi moutanenga a commis. C'est ça. Bokabone peut sa Mouninga chance. Chacun fait sa vie. Mais les chances sont athées. N'enga ke wana akomona, le batengate. Et comment il y a au canela? Le batengate, le batengate m'a beaucoup n'engagé tout côté. On a fait vérité. Ozolinga muninga beba aito kotala aka zombale ko na totala eti te bino mbale simba kite pese chance que zombale ko simba mais lelo ekoma na ngoso ki pe simbite na oyo akei kuno komi ya avanda kana nini te musana eko kabwana okomi akei akomo panza muninga sango ko ezaka nini mais kasi on trouve te bolingisila ibente ya solo bolingisila ibente parce que bolingisila bien pesa muninga chance que na ese non to bala c'est gloire à Dieu c'est bon. Ça fait du bien. Hey! Mais là, il y a
balinga kango mais bon ça va qui bino mbala bose comprendre ki te bo bi que non moi si amona kaka o mobali wana bakabwana kina yes kwa zimwa si mususu abali mais tu comprends pourquoi c'est que bolingo si la ki te mais bon ça qui bino mbala mais pourquoi bino mbala na ki te bino mbala voilà émission elenge c'est que vous avez makamne ezaki nango boye soudité bien ki koza babali parce que aime soit moni kodeko ba même moral pesa muninga chance mama ezana mutu mususu bazaya kite bakabwana ki lokwa muninga ki abali kuna akomi kosala nyonso fa bomaka libala wana kuna esika muninga kei mais kasi mais ça mabete kasi mutu ba piège ba mutu muna alinga tenter yo azo utiliser ba tenter pour na mbeba omoni moto tshana ndako to moni mbalo tshana ndako na yebisaka yo nini mokomona ye alingi atante muninga akwesa muninga pona ye a gagner elakisa kino ye mzalaki na raison makambo pesa trop ah mais oui okabona muninga komo kosala ba faux Facebook ki mabe to ba faux compte mabe pour tenter muninga ils ont sens il y a des gens comme ça mais nangana lo bababi pare na mboko yo mabala ya bane kufarate c'est-à-dire au mona couple wana babota bana bakabwana mais mo mona kana kuzu likola bana mobali alingaka te mwasi abala mwasi pa lingite mobali abala dans ce qui a eu relation oyo a bloqué bana okuna so a eu relation ba comment utiliser neti bana parce que bolingwa ndengwana alingi muninga bala te o pe kuna bala te ou bien moko okuna pe bali mais azonga kuna pa ke tala bana dans l'autre temps ki ne kotala bana moi si pe moni ke alokwa mobali wana juni akomo fungula siko makolo atantaka mobali wana zonga ka po réseau ka bana siko biloko ndengwana kasi bolingo sila kite bon poni ka bobala na kite kasi bolingo sila kite donc peut-être pas monsieur mon que non très tous en sota mutomzo na ko na ye pour to na parce que moi ça me fait mal boyaki place moko boyaki même morate tabo kabona moi bolingo tiko bakisa mata muto ko miye moko na ye moko tango ye ko tala mwasi na ndako to na mwasi to tala bana kuna on ko bolingo nde on alambile bien par rapport à bazaki ndako par rapport à ndako moko c'est quoi ça nini mais kasi makambo bolingo nzambe mzosala bolingo nzambe mzosala bolingo nzambe mzosala bolingo makambo yo na ebité makambo na ebité nzambe mzosala bolingo ye moko nzambe tata makambo na mona le monde en envers nzambe sala bolingo na mona le monde en envers bozaki place moko bolingo wana mona kolema fu ezaki bongo te metango panzani okomo bolingo lambela muninga to est-ce que na komi mona restaurant mais vous on a bien nous regarder. C'est maintenant sur ngaka bon, au moni pe amo balobi reculer ça soko se reculer ça veut dire que tant bakabwani mutu na mutavani na kwa na ye à comprendre erreur na ye place ezalaki. Alors peut-être bazo linga ba se réparer. Mutu na mutazo linga si quoi rectifier ba erreur na ye o asala kita musu ngwana a o linga réparer ngo mais pourquoi toujours être au lebo réparer ngo bozonga na bozale sika moko mais bozo réparer sous mutu na mutazo na kwa na ye. Musu ba réparer mais ba tira ya za kuna na fina ye pas kuna na fina ye. Ba musu ba kaba to ba sapi bon. Au moins moi mobile ou moi ça peut azaper na copine na ye au moins mobile na pe azaper na moi sinaye mais mo bakuta na kashi bakuta na ko ba makango o ba tubazaki libala siko ba komba makango ba ko na ba ngwana ba ko na ba ngwana buli musu ko na ngwana poto za makambo po mboko yo on aura tout vu dans ces pays tala mon satan la kawa satan tambola monde entier ala la kawa pour ezana makambo mabe grave na mboko yo makambo donc na biso mo eti makambo mabe ya kosakana ti surtout mutu poto lise bosangati osabo yo to bengisa na poto yo to salanga boy na ka poto na mbongo na yo yoka balangage impoli na ka poto na mbongo na yo donc soki mobala bengisa yo donc okoko to sa ete pour ya ka poto na mbongo na ete ezana basi muso bageno zongisa ko ticket bo yana biso famille na bengisa langa soko linga respecter yo non oui et là si na mona bakane ngona moi ça biso linga respecter yo zongisa mbongo ba bengisa langa soko za mbala solo donc pour linga respecter mbala to linga mbala non il faut avoir un mbongo ya ticket bazo mais non c'est pas normal c'est pas bon. Oh là là. Tant que moi ça joue soumis, tant que moi ça joue balinga ye, mais il faut la soumise. On dit ça la base comme gagne le bain enseigner mo la parole parce que on est en Europe, au Sakani, il est tellement ba social bazali. Ah bah ça va tata moi c'est ba bangot.
baluka bakamo ndenge balinzo babikeno nazala appui na ngai mbogo kosambela même kosambela ezaka nango ya bien te bomona moto mwasi okende to mobali oke l'église du 1er au 30 mais on change te. Parlons de kosambela. Nalanda na ba témoignage en fait na ba en fait ils ont un pré-culte il y a lundi na l'église à Bostra n'était sur Ebi Bostra. Bostra non. Tous les lundis à la rana babenga ngo culte de délivrance, Moi si aïe azolo parce que ça va tu ba ka we ko pesa ndo to be ko pesa poser ba question na. Toya kana yo prenons par exemple ngana to za couple to memaka sœur moko ndeko na biso to le kakanize la moko to kuta air moto to na voiture to memaka e to kenda osambela nzela moko et comme tamsumu comme sunga soki na zate tamsu na za musala yo so ngo kende kuta na place za la ko memie abaluki abeti biso so to kende ko sambela nzambe to luka mais sœur wana ebike pardon nga azara mwasi na yo abeti nga mosinzo ale yo okomi kolinga ye okomi na ye okabwani na ngai siko ebisanga losambo ngo to okinde kosambela ya solo c'est ça le problème no bakino ba passer batala bakao ba passer balandilaka basi surtout bandako to ba foyer balandaka comment maté ba ote est-ce que basela kango tuzuma bakao no mona pena kino bakamo mingi mabeza likana bato ba okene kosamba bato ba okene kosambela. Et nous comme que nous avons combattu, mais nous sommes là nous avons combattu, c'est que nous avons combattu parce que nous avons combattu. Comment nous sommes là depuis autant nous avons combattu. On a combattu, nous avons en tout cas donc moi nous avons combattu kaka. Au bimi l'église, au yebo makamamabe, au côté de l'église, au lobe makamamabe kaka. Ba jeûne et prière matin qui surtout. Na émission moyete. Ba fondement ils ont tombé kaka. Et nous comme côté, mon bal ndako to s'arrêter. Mabe kaka yo mais yo en église ba pasteur botika ko senga ba mbongo belebele botika so ba kao pardon franchement mi bali na banda ko souffrir makasi pour makambo yo basi bazo ke l'église yo so mona otini mo sur l'église mais aina ndako ozo mona ke no différence ko faut ko ta l'église donc ndé ko to ndo ba démons auto benga kuna aina mo so ndako lisusu oh tabulanga ni mo to ka mo so o église ko mais comment o église makama bena ndako boye o sala kindu na talaka kuna bon to mso so talaka kuna na frigote yo ka mangala mais o église mambo yo et c'est ba pasteur ba aider biso na ba sœur oh surtout mi basi na mboka oh yo mituma kasi ba doit pesa ba pasteur ba pasteur mingi bazo aider ba bana basi batika ba femme c'est pour ba gagner ba dîme na ba costumer. Les femmes sont tellement manipulées. Voilà. Église de Sili, yo moi si ba moni prophétie pour na radio que tu na pasteur au moni ni pour na. Mais église de Sili ça moni le côté. Tant que tu na yé, allez, à bambé prophétie. Eh Djogo, à bambé prophétie parce que ba pasteur ba comprendre. So église Sili tika pasteur qui na yé. C'est fini tika qui na yé Djogo. J'espère qu'il na lobara likambu oyo na émission mo na sala ki ya mama aux États-Unis wana o alobaka balongolaka États-Unis ti ayaka pas maman prophétesse moko. J'avais dit les gens n'ont plus confiance en eux. Ouais. Donc muto ozana la confiance ya yo moko lisusu te. Voilà. O comme na confiance kaka yo tamzunza balakisi yo. Voilà. Et puis kinanga na koma la maman mo bona ko la période mo ba problème lekelinga na vie na ifinza mga habité na lukasu pasteur te mosena motu na nzamba la kisanga yo moko e makambo nzamba koma ko la kisanga mo kinal so ko sana nzamba mutu ebisenga ngotamso ngana ngala ndima ngote soutene ngaki na boya penza et Dieu a commencé à me révéler les problèmes ngai moko na vani na ça et tant on a bandi ko betela ngo sikoyo nga moko na sala analyse na bando bete bande ko nga na bandi ko ça talabo et effectivement voilà ezabongo voilà le problème avec biso surtout biso ba mama balobi maman de mutatunga kamboka maman de mutabate la kandako voilà babi une femme sage bâtit sa maison une femme insensée la détruite par ses propres mains voilà yo femme sage so ozana confiance nanu ya yo mo côté o bâtir ndako ndenge nini voilà
parce que avant que ne koluka conseil et pas à mutu il faut yo moko zana déjà na idée yo zana ngo ah likambo soke lekeli yo komi ke place moko yo suki nesko ke koluka aide mais yo moko nanu yo moko ça no ba effort ya yo moko te ça veut dire nyonso faut que na ko pesa ya ko italer et pas ya basana nzambe je ne dis pas que basana nzambe bazama be je n'ai pas dit ça mais la seule chose on a ko lobeza que to luka kana no biso moko soki problème lekeli yo même bible lobby ceux qui promet les kio kota na chambre fukama invoquer ngai zambe na ko répondre alors bité que so ba promet les kio ke bima ke ndeko luka basena nzeba prophète bane kinal nangi na poser aux questions moko na kala banda ko bato banganga bando mona bango partout bato batel saka beta ba zeke bazaka partout bato ba sukola ka bato bazaka partout est-ce que lelo bazaka susu ba rasuti ba kota dans l'église voilà ba passer bazo détruire puis mabala ba détruire ba c'est tout le monde qui non c'est l'église au monde qui non donc bango ba régner bien il faut pas ça la séparation ba comment le système social ni to monaka parce que mon papa so uzana mama na unandaku place moko au moins que non soki ba semer un papa ko ba ah mais to semer obiso to na makambu parce que bali baza éveillé c'est facilité ko comprendre voilà ya mona bozo le kambu na ndako manipuler mobile ça facilité obengi troisième personne et ma bête mais obengi pasteur puis et puis ma bête yo kasi musana mais même pasteur obengi solution zati on m'appelle que trois frères en tout cas simbi na moteur on a moni sert na meki passer simité buka bona binoka comment yo passer ko pesa en conseil to ka bona bisuka ni so na politique na ser pour ser on abano ko utiliser na ko semer bambonga passer nana passer voiture passer carburant passer bon sombi même ndaku na Congo ya pasteur na mona pasteur moko eleka na ba réseaux sociaux azo na ebite so azo longola bilimo mabebe osala nini azo maboko na kotina ni azo na sexe penza azu acheo maboko na se acheo maboko mase après azu huile moko ezawana apakolio na se longoli slip apakolio mais ce que voilà ozoma ce que tu bato bazo kendi ta ce que bande ko bandimene bazo kendi vraiment tant que tu loba oh ne touchez pas mes loin quel loin est-ce que Bible est-ce que on appelle Mosal Nzambe mais yo no est-ce que Bible c'est son ngona ki ata baba ke no mukula so boko mona miracle nga sa e ko yakutu ko nga salaka mais ya bongo te modèle wana te et comme muto mona mutase mai na mona buku abokele mundim na moni mususu kutu azo allié fufu afibisio maboko ba pas dans la ville maboko bo pas o ka 15 personnes balali kuna délivrance c'est comme le roi catch américain muto gonga wa 10 personnes balali ta niveau. Donc, tout ce qui va passer à la fouette, il y a un biso, tout le monde va l'église. Va passer à bien, on va le cours en bon côté, bas à battre. Moi, si on a une église, il y a quelques séminaires, nous avons quelques magasins à pasteur, à niveau. Et ça, les lots, moi, et matanga tellement la moutema. Au moins, mon seul nanza, mais moi, à Fongoli, église nae. En fait, à une révélation, sika, à Fongoli, église, à comment on bandimi. À ça, ils ont miqué. Azaki pauvre azane lo tazana mutu kate voilà kaka même na ba réseaux sociaux yo kande na oloba au moins mutu mo ba bandaki makam na ya bandi penza ba prophétie ko lobela makam azane lo côté batu ba semer akom nene akom pe na ba voiture asombi pe lupangu mais okomona na kati ya église na ye bandimi bazaka ka statique c'est-à-dire mon ndimi wana ndenga banda ko wana lipapa wana ka ndenga za bongo siko ba sal na nzambe wana obayaka église komi munene bandimi ba seme mais na kati bandimi o bazo seme misusu pe ba pauvre bazali voilà mais ce qu'on a mbongo ba semaka wana pourquoi ba ko sa structure moko te banda ko sana kati église batu o bazo souffrir to luka to pesa ba tam sous fond ou to fungola entreprise moko o ko sala ke kaka na kati bandimi o bazali ba mekape ko évoluer na kati pe ba koma na ba mbongo pourquoi ils peuvent pas le faire. Mais c'est ça le problème, ils ont un business na bango. Le qui pasteur comme business tela batumi ba frère na Congo ah ba na pour ba pasteur à ça la répéter. Oh mais comment business la majorité ba fainéant balingi musala te ba yeko mona kino bible mte futa akopesa verset boye ba ko semer akolo ba boye surtout madim tongo ba betre ngo sete vous comprenez donc la majorité balingi musala te ba fainéant OK normalement on va passer au créer musala exactement mais oui bien sûr
Voilà, vous avez pasteur au théâtre dimanche, lundi pour que Moussa na yo. Mais bon, comme na vandi tout à la milimo na musika, na osala ndenge nini, bon so satellite na musika na komona ba ndenge nini. Non. Au monde ba osala ba jeune une église au 46 jours à jeune bossi c'est 40 jours 25 lundi au lundi. Mais on a pasteur akonda kati azaka ndinga lundi au lundi kilt. Yebisanga ka yele mitobo bosenga badim baseme bosenga ba action de grâce même mutongo akoza mbongo ngo wapi. Mambo eza compliqué hein. Kusi na mona Congo kuna dele mawo ande konanga sunga na mbongo ndako fuma fwa bimisa ngai nena za bona zo kemba bona boye mama saka nini mais soka bali ko kene église mais soka ozomona siko tenu ke luka mbongo kuna bana yo oko benga lendi nazana mayanga ni osala boye nazana église osala boye tuzana komba osala mais ozoni mais bimisa ta mesoteka donc ba passer bozo yeli ba se ba tuteki no mutu fa atelema ke luka mbongo mutu fa atelema ke luka mbongo. Donc, et ça passe dans ma cambo. Tant au quota, oh, ne touchez pas mes ouins. Oh, c'est le ouin éternel. Toujours simba bassin n'entambe. Non, toujours simba oh yamabe. Toujours simba oh yamabe. Yamalam pe bazali. Mais biso toujours simba oh yamabe. Oh, bah, mon que bazali yamabe. C'est le moment de repentir parce que est-ce que quand tu vas passer à Koufara, tu vas passer à Koufara, tu es bien. Yes, solo. Oh, oui, tant au quoi bien bouger les soins. Oui, il y a une dame bien. Donc, il y a un cas, c'est le coup de massacre l'école. Non, quand ça n'est pas. Oh, on a comment passer pour passer mon king à la couffe. Ah, passer au couffe. Non, quand on va massacrer l'école, nous allons passer en mat. Nous tingata na za mwa mkila noka sa ba Jérusalem, Israël les ana lola. Oh, zuma siko. Oh, Égypte, oh nini. Ndoka za ngona Afrique. Ba Nazareth, ndoka na lola. Webi ke tanguna. Mon oncle on a Israël. Oh, Israël est là, on a ça. Ah, donc voilà maman, donc en tout cas. C'est bien la conception. Ba de kolangai, ba sel nzambe. Toye ko poata te, toye ko finga te, toye ko critiquer te. Biso no toza ba croyant. To banga ka penzambe. To linga ka penzambe mingi. Mais bino ba o nzambe apesa bino opportunité ya hôtel maliboso na biso pona hôtel biso parole. On a appelé une opportunité à la plus na connaissance et à parole que les kabiso bosunga pe biso parce que eza lokola berger o azo mema brebis na e voilà soka bungi zela bangonyo soka bungi mais le comment kolanda ngati kotala ngate mais non slogan wana yango te et na ba berger et bébé o bazo induire pe ba brebis na kati na erreur ba oya solo bazali ndenge frère kina la uti koloba ndende kona bisa uti koloba aba oya solo bazali basala nzambe ya solo bazali babunga na rapete na ba fruit na bango parce que bible lobby on vous reconnaîtra na misala na bino donc to yebi pe ba oya solo bazali mais nous on est là plus pour na ba oya solo te ba oyo bazo mema bazo induire peuple de Dieu na erreur voilà na kombo ya nzambe parce que sérieux hein maman non loba je pense que bon meka ko sala constat batu nyonso to babanda kotalisa lelo oyo zeke beta makasu ebeta rasute ma to basokolaka batu bazaka sute bakota na l'église batu wana nyonso ba prophète bakoma tellement ebele lelo muto afungola l'église na ye na kati église zaka prophétie na prophétie voilà to boité muto a vivre na prophétie te na vie to lingaka te biso bato to lingaka to vivre na prophétie fona ke na église wana ba lobela ngai soki ba lobi te kuna nzambe azate et voilà surtout ba fille ba linga prophétie fona ke kuna ba monaka bozala ka te ka yo ba monaka kaka c'est pas ça ba lobi muto akobi kaka na biloko kolete na parole de Dieu parole ndeko 28 ans na yo moko bate yo oui c'est bien beau er moko jupeta na yo 8 ans na yo pour la connaissance aux bible o tie obandi ko tanga o luka connaissance na yo e pa ya nzambe na yo ah mosali na nzambe te ki biso na verset boy ya expliquer ki bon ngamo pena mekana rota la verset o vérifier ngope o fuka mi biso nzambe azo fungola verset on attend pesanga connaissance natanga na yeba yango oko qui ne peut pas mosali na nzambe aebisi yo makambo oyo lekine bolinga prophétie a expliquer situation likambo ndingi zali zonga na ndako nyoso duka oui te ebisi nzambe c'est discernement que yo yebisi bai à travers mosali na yo mais je veux que tu me parles aussi voilà je parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre na yebisa bino bande konanga soko sengi nzambe na ndenga soko akola kisa yo sans les gars par pasteur pe ngai patricienne de konabino ndina za awa
naza témoin oculaire o nga moko tellement makamboleki na vandi nga moko na omona nzambe azolakisa ngai un o qui est sur révélation wana et pas basa nzambe ezalaki te et révélation là aussi soki ke papa na nga mosa nzambe mo mutayi bisenga peut-être nga na kota na ngope doute mais Dieu est merveilleux bande ko na ngai lo na osenga na bino buka mabolongo nzamba nzambe abiso nyoso nzamba zaka nzamba ba pasteur wana te nzamba nzambe ayo ya nga ya pasteur kingani ya mwana ya nani nyoso tout et grâce à nzambe ekitaka sur tout le monde mutu nyoso luka nzambe na ndenge ya bosolo ça veut dire otambola kaka na kobanga ye otambola na ba norme na ye o ndenge ya lingaka na sainteté toza batu to boyite toza batu toza masumu to koyaka quand tu tombes Bible lobby quand tu tombes il faut te relever parce que même Jésus-Christ yemoko nanzila croix akoyaki 3 fois masumu na biso il est tellement kilo akoyaki mais atikalaki na sena croix wana ta telemaki a continuer ki chemin nae alors bande ko nga lelo soto ye na se permettre au Sabino quand même conseil au soki to ye lelo oyo pona ko lobela bino c'est pour dire que surtout makambo banza ya binzambi voilà ma famille zo kabwana ma bale zo kufa babondo to komi lelo soki makambo mabe e komi mingi na mokili ce sont les pasteurs nzambe nde ba chebiso pe makambo belé na tout o bala museli biso ba ke ko révéler biso makambo oui c'est bien beau ezandengo wana mais ba lakisi biso façon nini ya ko gérer yango te comment on peut gérer si on se retrouve dans ce genre de situation boé mais au komona ba révéler biso makambo mais eux-mêmes ils arrivent pas à kolongola biso suna kati ba makambo ngo wana ça persiste et comme ko sala okabwani na mama okabwani na tata okabwani na mobali okabwani na mwana yo moko boti parce que tala net ndeko o awutaki États-Unis bano yo memi 9 mois yo boti bango ngaka ndena lobaka ndena za bonde na boti bana nga kinal 9 mois na mema na libumu nga moko na kenda ko pusa nga moko mutu po yo pesa mwana nga kindoki il faut za na accord na nga tant que ngai na sala alliance na ndokite na sala alliance na satanate na yebi alliance na ngezaka kana nzambe na lobaka yango butu moi ta na zoloba na obeta libumu na osimba ato yo lesi kindoki na mwana ko simba te ko opérete parce que ngai na bino toza na lien te ngana bino toza na lien te na lobango ngana sangisa nzambe na mutu te na sangisa na mutu te donc alliance nyo surtout o ekozala or ki bonzambe za na famille na nga surtout na bano yanga na bota na libumu na bomba bango na makila na Yesu na moni lo mona ko banga teke mutu moko mokila ya yebisa ngalo bake bano yo boti bazala kindoki ou bien maman ya yo azala kindoki ou bien famille ya yo franchement bandeko na nga to fungola miso to fungola misu to yeba eloko ni to lingi mikolo komi na suka na ba bible onka nde to tanga ka ba bible mikolo suka ba makambo to zo mona nyoso to eza ba makambo bilembo suka yango to zo mona alors merci beaucoup to za makambo belé a koloba émission esilité to za na bino to continuer to bandaka ko développer ba ope bazana ba situation bazana ba problème na bango ba lingi ke to ya to lobela bango ndenge za ki liboso za na problème na yo oza sans voix, on a besoin quand même que bah il y a bah expliquer les camerounais comme ça à travers les camerounais pour qu'on conseil na moi message na c'est yaka benga biso en tout cas c'est pas là qui mix surtout na bana libana na zo ba coup de fil na vie mais oya touro et les cas qui bande gonyo surtout ezali émission na biso na papi ngento continuer toujours cette fois-ci na zo ya penga pe na royana ko pesa oya ngai na royande ko pesa ba témoignage nanga j'ai tellement de témoignages de merveilles que Dieu a fait dans ma vie nzamba selanga tellement bola mo mingi na vana kangi munoko na ko kate et comment ko matanga na motema nzamba lobi il faut na témoigner parce que il faut que là on ça pas ça là yo et tant mutu moko ko kozala édifier mutu moko ko kozala béni nango et ko pambola pengai et ko sala ke nzambe asa elanga lisusu plus pour na continuer toujours ko pambola ko glorifier et voilà merci beaucoup 4 fois champion Washington na otika kinal tozo chuter to komi na suka moi maloba suka conseil au pesa et puis au clôturer émission maloba suka on a repéré ça bande balande biso l'émission yo émission za kitoko makasi c'est l'émission où vous partagez ka na baninga vous partagez l'émission ça fait du bien neka partisan autoloba ceux qui bozana ba pelle que bobenga emsu bozana ba idée mususu pona to lobelango to za wana pona bino mais bo tenir biso regarder ko finga
autant de contenu émission te au fingi mbalamo quoi au fingi pour ma rappeler la ngwana rien que titre au fingi or que faut la contenu émission nous on comprend le roni bandeko balobi donc mais pour l'instant je ne pense pas que tu le mabé au bino ko se personnel banda côté to bi juste ka ba vie na biso na ba communauté na biso o to vivre nango en tout cas na suki na ngana bu continuer ko s'abonner ka toujours na sarabino et merci beaucoup na 4 fois prêtre Washington Dominique 4 fois prêtre en tout cas ya ngona merci na o sala ponanga et merci à couple kitoko na 4 Orléans Peter Kamba le grand garçon na 4 Orléans molonga ni ya Irène Mamondele éclairage Orléans on a toujours mon Charlie motema ya mère double toza on a les 10 juin, tout dans la 4 Orléans, anniversaire à Salomé Kamba. Dans la 4 Orléans, le 10 juin, anniversaire à Salomé Kamba. Tout ça, on a pour célébrer l'anniversaire à moi, on a vu ça bien. Merci beaucoup à Irène Weston, Mwasi Nzambe Yambidi. Irène Mwasi Nzambe Yambidi, en tout cas, Weston, merci à Papi Dovel. Parisien à Solo. Merci à Dadi Muzungu, Bambo Tato, Yves Pambana, Bambo Tabinato, Naningabinoto, Carlezo, Luko qui est le plafond d'Orléans. Bambo Tato, à Claudia Augusto, Maman Banami Balé, et à Jennifer Maleko, héritier Maleko, Wanabana Nanga, Nazang Sarabinote en tout cas. Je vous aime beaucoup. Et puis, contactez-moi dans la ma prestation va faire votre cérémonie. Mariage, il y a tout. Je suis là pour vous, maître cérémonie. Mon numéro est 06 5 67 519 49 à la fin. Contactez. Bon, vous n'avez jamais décidé, Mikolo Paris, en tout cas, merci beaucoup. Je vous aime tant. Merci beaucoup, Kinal. Merci au public. Merci na 4 fois prêtre Yemoko Washington Dominique. Nga pesa nga bamboti na batu belete pour baza telme belé ezate ke on appelle ki OOT. Mais mutuna privilégié Nazara Washington Washington. Tout tu as pour na ofinga te, tu as polémique te, tu as toujours koloba parce que toyebi ke mondo yo batu baluka kaka moi elo moya mukie po aya afinga a critiquer to koka na bisote yango ndenge kaka Kinala lobi botenir biso regarder place moi ma bezali au petit conseil na sebi ande loba ki malamu tesika o to koya to rectifier. Merci à tous, bonne soirée à vous, bon week-end tozalelo samedi, bon week-end à tous et puis on se verra plus tard, à la prochaine, au revoir, bye. Yoka papa kolera Diana Sai Jess na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Uto tika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Nana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motemananga Yadada Dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbi sangai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai Nako suka wapino lengyo komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons. Tangwa bomwana esiele kake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se Nye Manda Mandalala Esko zoye bandenga nazo souffrir Ami pesa na losa
losambo libasa na nga kade mama Anina na Deborah yana sumbu nazobanga na nga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai Tansia Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo ye bandenge nazo sufri Natamwa kolala ndenge nazo santi Molimongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana sumu na komyo banga nanga Deception Soki moye zali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolo ya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba